Ok? Ya, bomoni bien nayebisaka bino. Nga nazali l'homme fort ya président Félix Tshisekedi. Bozomona ndenge nini président na misala azali kosala misala malamu bana mboka. Yango boyebi ndenge nini tokufi plus ou moins ya 12 millions de morts. 12 millions de morts oyo babomi biso, babomi ba Congolais. Nde bomoni ete nazali koyebisa bino ke to soutenir toujours président de la République Félix Tshisekedi. Yende mutu azali Abraham Nzambe atindeli biso. Vous allez komona bien que nazali homme fort ya président Félix Tshisekedi na kati ya diaspora européenne. Nde bomonaka nayaka toujours komanyola. Ndenge nayaka komanyola, nde bomonaka ete makambo nyonso nga na lobaka ezali makambo ezali kouta na misala malamu oyo président de la République azali kosala. Bandeko na ngai oyo baza situ na ngambu ya FCC oyo bazali kolanda Kabila moma yango oyo bo rejoindre biso, bo rejoindre Fachi, bo rejoindre batu ya changement, bo rejoindre batu ya changement, parce que sans Fachi boye ba ete ke mboke kei lokola mboke kei te, lokola mboka biso moko peuple congolais, biso moko peuple congolais to récupérer mboka na biso. Ndenge to récupérer mboka na biso yango nga na betaka toujours mbela nalobaka na batu tozala sima ya président Félix Tshisekedi. Et comme Kabila nande kona ye oba mapasa Jeannette Kabila ote esengeli bakende komona na président na consultation wana osa ba journaliste osa caméra. Bande konanga yi président komeka kosala yango te parce que to yebi eloko nini ba valer na kati ya mabomo na bango te. Ozomona ba ko bwa ke la président biloko ya mystique tozanga président Fachi azali ya ba Congolais, Fachi azali ya Bandundu, Fachi azali ya ba Congo, Fachi azali ya Équateur, Fachi azali ya Katanga, Fachi azali ya Nord, Sud, Kivu elongo na Maniema. Yango mona zoyebisaka bino ke esengeli biso nyonso tozala sima ya président Félix Tshisekedi. Parce que tant que tozala sima ya président Félix Tshisekedi, boye ba ete la RDC ekomi mboka penza ya bosembo, ekomi penza mboka ya biso ya ba Congolais. Plan machiavélique, plan satanique oyo bango basalaki ba échouer. Yango nde ngai naza koyebisa bino na mokola lelo oyo penza tokomi kokende penza na mokolo ya Noël, vous allez komona ba sapin ezali, vous allez komona ete makambo nyonso ezali kosalema bana mboka, makambo nyonso ezali kosalema ezali toujours na lokumu na biso. Naza kokende kuna bomona ete naza kobanda penza na kiti oyo penza ya sapin kuna sabino ke avec Fachi bozala sirke Fachi azali number 1. Avec Fachi bozala toujours na sima na ye. Si tout TV Kadiambuji TV bolanda ka site wana malamu nde bokoyeba histoire, bokoyeba ba information oyo ya original oyo ya président Félix Tshisekedi. Boyebi malamu ete nazali molobeli na ye, na kati ya diaspora européenne. Nde bomoni ete nayaka toujours pona komanyola na intérêt na biso peuple congolais. Yango nde nayebisi bino ke sujet ya lelo bandeko na ngai, sujet ya lelo ezali nini? Ezali bandeko oyo penza balingi Fachi te. Nde bomoni ete avec lui c'est l'assurance, avec lui c'est number 1, avec Fachi c'est l'espoir de la RDC. Bandeko na ngai lelo yo ngambu ya Kabila bakomi kobanga, ngambu ya Kabila bakomi kobanga. Yango nde bomoni ete ndenge simuki mbangu alobaki ete Congolais oyo akoya 4e président oyo akoya ye mutu akodirige RDC. Bomoni malamu ete na pesi bino boboto
bondeko epai nyonso bino bacongolais bozali bye bye. So bon bandeko na ngai nayebisaki bino toujours eza ngai Papa Chambo bomoni esika na kati ya diaspora nayaka bobele mpo na ntina komanyola ndenge na manyolaka bandeko na ngai. Congo ekomi na maboko na biso peuple congolais. Congo ekomi na maboko na biso peuple congolais na président Félix Tshisekedi. Avec président Félix Tshisekedi boyeba malamu ete biso peuple congolais toza na esengo toza na yango mpona kosoutenir président de la république. Président de la république oyo komona ye Faci boyebi malamu ete avec Faci c'est l'assurance. Voilà. Avec Faci, c'est l'assurance. Vous allez comprendre bien. Ngai naza molobeli ya président nani Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi, c'est le seul président de la RDC. C'est le seul président oyo même na kati ya diaspora, na kati ya monde balingi po ete azali mutu ya vérité, azali mutu alobaka bosembo, azali mutu oyo peuple congolais balingi nde bozali komona ete ngai nayaka toujours mpona komanyola musala na ngai bobele se komanyola nde bozali komona ete nazali komanyola bandeko na ngai bozali koyoka ete bato ya FCC bango moko bakomi kotubela moma yango oyo batubela soki batubeli te toyebi bandako na bango toyebi bandako bango basomba na bamiliaro bayibi peuple congolais bayibi na kati ya baministère bayibi na kati ya babanke basombi bandako ti na kati ya diaspora bomonaki bandeko ya Belgique balakisaki bandako na bango bomonaki balakisaki bandako na bango oyo bango basombi bandako ya bamilio ebele. Mais biso peuple congolais tozosouffrir, biso peuple congolais tozali kolala na nzala, mais bango bazali kolia, bango bazali malamu elongo na bana na bango. Yango bomoni ete ngai nayaka bobele mpona ntina komanyola, nayaka toujours mpona koloba bandeko na ngai nde nazali koyebisa na bacongolais oyo baza na diaspora bayebisa bafamille na bango, bayebisa bandeko na bango ke barejoindre président de la république, barejoindre président de la république po ete ye azali moto ya victoire, azali toujours moto ya victoire oyo yo peuple nyonso ya Congo mobimba nord sud est balingi ye. Ok, bye bye.